nayebi badeni lesi batri kosaka na nzambe deni wana oyo alati ya beveke na lisuku naobanga deni sa kozwa libandi ya gene Kabila ya na église na ye il faisait de millions de gens attends ça stade de Martinique même monsieur le président de l'Illes jour moko tosaka émission na Njongo TV baposaki yo question ozokosaki yango nini dès que naza na vie mokolo moko te nataka teni wana ezali batania bamupe na bamission eza mpe babiso baéglise de réveil te l'église réformée au Congo te mais na surprise to nini mive moko eyaki wana po bango ezalaka sangisa église momeka sangisa ya bamive boya bokozwa boye nde boye bapaster mosusu alati bateni wana bokozwa mpena kwakara na bamoyo oyo natitelemaki bakakeza ti lelo ya jongo siyango lisu na kati ya nese nakobenga eyane de grâce na bi omoni biloko bino bozoluka oyebi confession ezali biso nyonso ezalaki 8 personnes tosali yango tunaka question wana akolataka soutenir wana alobi nakolata yango batunaki yo bakakeza balataka bi depuis naza na vie tili wana nga nakolataka yango te les parents sont bons les écritures restent mais lelo namoni na yango qu'est-ce que tu vas dire ata mabe yango kuna nakolata yango te okomona ata papa baruti akolata yango te mais lelo nazokamwa mpona kombrouille pepe yango alati yango ebakisi nino achange abongwami parce que so alati yango nini abongwami achange ils aiment être salués dans les places publiques être appelés l'homme de Dieu l'homme de feu prophète de nation rabi oyoki yango bandeko liloba ya nzambe yango tondimi yango ne faut pas aussi des écritures Denis l'esprit hypocrite mais Bible elobi ngai te donc il peut azo faire partir na ba hypocrite wana mais effectivement Bible kangi ce n'est pas moi la Bible dit alors dit la Bible pexi non on dit yango non les longues robes être salué publiquement rabi nzambe azali or yakuna da fumangani bato basalaka ntango ozomema yango potu boye ti wapi bandeko nanga makambo bino osalaka mpenza mémoire na bino mutu na bino osala lelo toza na sacerdoce royal toza na ancienne sacerdoce lévitique te bozomema sur sacerdoce lévitique bozozongisa yango na nouveau testament na temps de la fin konga nazocomprendre bino te mais nzembo oyo bazwi maloba na biso nalobi na Tatiana naloba na bajournaliste ebele mais les gens qui ont été mais nous, ton prophète, c'est qui yango. Moi, je suis en classe, je suis en classe. Mais je suis en biscuit. Je suis en cabine. Je suis en cabine. Diplôme, rien. Moi, je suis en classe. Mais je suis en classe, je suis en classe, je suis en biscuit. Est-ce que c'est normal? Je suis en classe, je suis en classe. Agence ya solo PSU oyo koki kotinda mbongo na yo pe koli na yo ekomi joli kitoko pe ozwi yango yo Agence Transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PSU Lumbela Miti Service le patron en France Suisse makila ya ba patron awa masolo ezali mobimba na Agence Transmaritime Luanda Kinshasa bazali kosala ba transfert ya ba mbongo montagnioso na prix mukie pe tinda bakoli basalaka pe vente ya occasion d'Europe Suisse na Luanda bairo oji ayenda awa na Transmartine bapesi pe lisusu possibilité ya paiement na Europe donc ndeko aponi na Luanda bafuti na poto oza mobimba soki ozali na besoin na bango okoki kozwa bango na ba numéro ya téléphone oyo 0041 77 556 03 48 siège na bango ezwami na Suisse Paris Lyon voisin ya Suisse. Non, c'est trop fort. Awa na agence Transmaritime Luanda Kinshasa. Oya PH Lumbela Miti Service. Mosale sale makito kwa moyen temps. Po bango professionnalisme nde efandi awa. Eyo kanie. Yo
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis internautes, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter nos antennes un peu des partenaires du monde entier avec un grand plaisir. Nous allons recevoir pour vous les prophètes Ngefa. C'est avec lui que nous allons entretenir cette très belle transformation. Restez branchés du début à la fin pour ne pas comprendre autrement. Tourbe tabon masoulé en boka, tourbe masoulé ekolo, tourbe aussi moi artiste et musicien parce qu'il y a dans la rabon on a solo topé vérité na munoronaï. Ensemble avec Richard Tessa, je vais recevoir mon invité et lui dire bonjour avec un grand plaisir. Les prophètes du peuple. Bonjour prophète. Bonjour journaliste Kolo à Pamolayo, Moussalo Bino Mondima, Moussalo Yapasi. Vous avez le col à Bozako Sentinelle, Binonde, côté à Batonabanda, vous pouvez faire des informations. Ça, Bino Botambolate, pour ça, les forotés, Bango Bagoye Belo comme côté. Vraiment. Alors, on a une guipe sur quoi était Baimbo, quand on se bat, pas sa valeur, Moussala Moussala. Très bien. Hein, Bossala, parce que l'information n'est développée par Mboka. Kolo à Pambola, Autobanda, Cyprien. Tata natiki émission na maboko na yo pesa journaliste boanya sagesse science intelligence maboko na nkolo za la kati na ye to lobaka ko ya yo pe na bosolo to za ba santina sur la Congo démocratique pe ya mokili mo tata na lola tikate mama na yo eza la kati na bango tala ba diaspora o ba lesa biso ba sunga biso ba pambola biso yo za la kati na bango coronavirus musika maladie nyonso musika ba mort subite musika soki bango tembe tokufi tika ete ngolo yesu masa super na kurudia sopa na kati na bango peli pambo na bra mesa na kati na bango telemena moto nyonso kwa makanisi mabe pona ko détruire Congo et pambola on compte pas ko sunga Congo banana biso ko susa biso na komona tata pe na mwana na molimo santo amen amen. Le sambo toujours, le sambo encore, le sambo frappe. Le sako beaucoup là. Mbangu pema. Le sako beaucoup là. Ba 4 ba na posa mboka te boko zinda. Le sako beaucoup là. Congo est comme un centre à poubelle à mokili mo. Le sako beaucoup là. Tambo na mokili mo na makambo. Le sako beaucoup là. Attends, kanda ya mo pepe. Ya libumu. Et au tambo la kaleso. Le sako beaucoup là. Ah, chocoli, Voilà, merci beaucoup. Je dis un grand merci à toutes ces personnes branchées, connectées, scotchées. Karine Maneza, Bouti, Chexike, Saviki, Nassissé à Norphéline, à NN World Style, Danichon de l'Uchino congolais, Tozana, prophète de la nation, prophète du peuple. Prophète du peuple. Pas prophète de la nation. Mon rebête, il beaucoup, beaucoup, la prophète du peuple. Tobanda, bongo, mituna biso na makambo etali bongo, école mboka. Bandiela qui ça c'est baby. Poto partout, bamboulo et beti. Donc, moyen rotambola, attaque au comara, les acquis les cam. Bandiela baby, toko e bate musala au gouvernement, yabiso warrior, au bate la biso sala. Donc, ataba kirage na bandiela toko mona, tena ebité. Natina li kamba on kolo bani. Mais c'est journaliste. Na lobaka na bino moto azali incapable ya kotombola jekamine par terre. Na lobaka na bino mutu o azali incapable ya ministre sport ex a comme ça dans la 8e de finale a aussi ma gouvernement en place résultat ngoyo hein tango biso lobaka bato ka sabso ba haine ba ba jaloux mais nous disons la vérité de la part du Seigneur comme sentinelle République démocratique du Congo. Très bien. Nazoka moyo ozoya awa samotuka
na baketi ya pembe tout ça parce que propriété ezali loko moto abotamaka nango baforcaka propriété te eloko moto akomaka abotamaka nango obe mwana mosusu soki kaka litanga masuba emi nakushi kaka ba mama efa mwana oyo asubaki akolinga asali te te na mosusu wana ta binkende tondi kuna aza kuna te eloko moto abota bamare nde bayiba situation wana biso toyebi yango te eza okolaka mpona eta oyo Kinshasa ezali nazokamwa yo mo jeune journaliste koya ba luki oyo nango lelo nayebi te okozongela na nzela nini oyaki na nzela nini je n'arrive pas à comprendre tolobi boye gouvernement na opération kini bopeto botika kokombaka balabala bokota na basite oyo place eza lisusu te mvula so ebeti nyonso ezokopola bapotopoto bisika nyonso eza te donc moyen kotambola eza te maintenant bokomba moi moyen bozotungisa peuple parce que peuple aza koretrouve te mais ça dit quoi mosala oyo ezali baluka basociété mpenza oyo bauti na poto na bainstrument na bamachine na bango po ete basala mosala oyo soki te ezali pasi mpe mao likambo oyo zando ndeko depuis babuka zando bamama balela bamama banyokama bamama bakoma koteka na difficulté zando ebukana ti lelo ata saki ya nsima tomona te tomona zando ebukana ti lelo suite nango toyebi te le gouverneur de la ville Gentini Ngobila oyo azali bongo maire de la ville ye azalaki na initiative ya kotonga zando ya sika mais lelo suite vraiment ezata soko moke te avant buka il faut na provision très bien hein il faut na provision na buki yango lelo mazuna après un mois na kobanda kotonga comment ya kobuka zando sans aza na provision mais provision de la banque centrale sauf que simbité ata la ministre intérieur parce que makambo etali territorial ministre intérieur apesa ordre et pas un ministre en finance bakosolola mpo badekese mbongo mpo batonga eloko wana papa babento babelge batika yango même kobuka yango ezalaki mpasi mais bino bodétruit babeton wana oyo osama siècle de siècle otonga ngo mokolo tala lelo gestion ya mabe ya mboka ya gouverneur ti lelo bazali incapable na bataxe oyo bazwaka nyonso mpo batonga marché central wana ekotongaka mokolo soki gouvernement abimisi mbongo atie mbongo te adekese mpo apesa na banque centrale te sikoyo ekotongama lolenge nini ekosalema ndenge nini ça dit quoi soki omoni mindele la question pour les champions bazoloba la capitale le plus sale du monde Tintin Kinshasa bato botelemaki yango est-ce que lokuta te ezali mawa pe passe dans la capitale le plus sale du monde plus que Denimozi plus que Brazzaville plus que partout même plus que Haïti Haïti tu babie zonga e bonga so makasi plus que Haïti Kinshasa ça dit quoi mboka mopoto mogolia pe tokei na libongo ebotini libulia mawatro na dictionnaire sokoti combien paiement exemple bapesa ya Kinshasa paiement exemple ya Kinshasa mboka yango ezali kofonctionner l'état est juste ou bien l'état ne fonctionne pas je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que le gouvernement Warrior a établi dans mokonzi ya mboka ekozala na port na situation ya mboka te président sakere na gouvernement yo ezali gouvernement moko lembele ba tous les gouvernements oyo porté ba congolais ata eloko moko te oyo na ville ya Kinshasa soki eza boye mon cher journaliste mais kuna ba professeur kwa ba chwapa ba boende lokola ba sankusu bambandaka balisala ezali ndenge nini ezali catastrophe mawa kurana ezalaka te mai ezalaka te kolia ezalaka te ekole bana batangaka te tout est parti mais que dirons-nous monsieur lelo na ba province to loba na kati ya bamboka na ba fin fond ya République démocratique du Congo bana ba kotanga kelasi na ba situation moko très compliquée to éviter kuna so gratuité ezali pour déjà à la base ba futara ba 100 francs par jour ba 500 francs par jour et puis kota la situation bazotangela parfois na ba kasa
na bakasa ya nzita mbila batongeli bango ba écouter genre bandako tout ça journaliste nyonso tout na motuna na yo na zolandela yo ça dit quoi l'état n'existe pas. OK. Fonctionnement de l'état ils ont ils ont choisi de donner une voiture aux députés, des jeeps aux députés. Balouki va pas sa voiture ba député 85 000 20 000 au lieu ba construire à l'intérieur à ndako ya bandele ya pamba bato bavanda na maboka. Et puis ceux qui m'ont envoyé la vaine à Liboka comme Malingundu. Lingundu bien au weke. Loko ya munene dimension ça na couloir. Ah mais oui, erni wa munene au weke. Ba préféré na yango. Tala situation bana bazoko tanga inhumain. Ça dit moko ba méchanceté ebele. Hein? Et puis ndanga bango basala kabo. Ezali Proverbe 25 verset 20. Les bonnets ne se trouvent jamais dans les maisons des méchants. Ce sont les méchants. Très bien. Mais pendant qu'on pense à député, Tala Nano, depuis Mobutu Atiki Mamayem, Kabila le père aye awa, 18 ans, Kabila le fils, le père 3 ans, Baton est hôpital général à 3 étages. Tala Mamayem Ndengezali. Ndengezali au quoi le lol. Hein? Ezali mawa passe. Est-ce que Baton mitou et ça on va diriger Bisso. Parce que diriger Bisso comme un ennemi, comme je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il n'y a pas de solution au Congo. Et puis ça va passer la montée, mais pourquoi on a voté ma Congolais? Il fallait voter ma Congolais. Il ne fallait pas voter ma Congolais. Eh, on a voté un salaire. Et puis ça va le sac. Le sac. Un salaire, on a voté ma Congolais. Il fallait voter ma pygmée. Oyo, il y a Brésil. On attend pour la Fumangani, on se pose dans Zamba. Qui est dans Congolais, dans l'humiliation. Le sac au Paga. Ah, Mboassou. Mboassou. Tout ça, l'évaluation, il y a un voyage au Mokonzambo Kassi pour ça depuis Azali, on a 117 voyages. 117 voyages, chaque voyage, dès que ça rembonge, on a épais ça, Mokonzambo Kampi fort pour qu'il n'y ait pas une chose à l'envers pour ça, Natina, il y a Kobong Satoper ou la Néoto Marambotel Yamboka. Namambouana surtout, est-ce que, à part Nini Yamalonga, jusqu'à la preuve contraire, l'élo est apporté dans la République démocratique du Congo, Marambo est-elle voyage à président de la République? Ndeko pour ngai président ko kende voyage parce que ba voyage président zo kende ezali ko apporter ba congolais eloko ata mon côté pourquoi nazo lo babo tango mokonda mboka bima wa garant de la nation tango kozonga faut mon changement mo sali dernier voyage comme ya ba Israël bembe Yesu tango ba fleur bembe Yesu qui a fait on ne connaît pas Lazare. Si on ne Lazare, on sait pas comment. Ne connaît Lazare, de bon Lazare, va l'arrêter. Grand mot là Lazare. Si on ne si on se met de quoi Lazare pour pas ça la nini. Papa quel bagage de férocité. Pour pas ça la nini. À quel côté on de quoi Yesu. Si on a dit un peu qu'on Yesu pas en train de tomber vie. Hein? Et il a reporté Congo nini. Hein? Tolini changement. Hein papa? Le Congo a tant souffert. Jusqu'alors, espoir à moko na ba congolais. Mais tous autres élection en 2023. Cahier de charge ya bango ya pouvoir les années. Lobi to connaît ba Kabila. Kabila salibo. Siko binu bozui yango différence ne za binu na Kabila. Basa baso de mouton. Hein? Baso de mouton. So de mouton za le côté les ventes formé la plus l'oreille, banana di bomuna social, Kabila joue avec social. So kinga na ba baso de mouton na te. Et ko apporter rien. Très bien. Hein? Na ko banana social, na salaire à bato, ba ko mettre na maboko. Dans le Proverbe 14, verset 28, quand les peuples sont dans la joie, c'est la gloire du roi. Quand les peuples sont dans la ruine, c'est le malheur du roi. Les peuples marine, ils ont le malheur du roi. Ce que vous avez fait, ce n'est pas mauvais. Mais quand on a un drapeau, il y a INC, ils ont quitté. Il y a un drapeau, il y a MNC, ils ont quitté. Il y a un drapeau, il y a un drapeau, il y a Katumbi Sirano. Et ça a quitté, ça dit quoi? Hein? Comment on a pas son mais babi mo konza mboka ba voyage on a zo effectuer ezali pona kokende ko luka ba arrangement na ba mboka o tozaki na bango na ba problème pona ko luka solution. Congo ezalaka na mboka moko solution te. Tozana ba problème na biso ya makasi na 9 pays frontaliers. Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzanie, hein, même Soudan, mboka tout Zambie. Pour que quand on a matière première illégalement on est dans le contrôle de douane était hein contrôle de douane était ni contrôle moko ya code minier et puis si mabako bundisa biso bitumba c'est ça le problème
Mais ça n'a rien à voir. Par contre, en Afrique. Hein? Alors ça dit quoi? Et dans l'Afrique, non? Ça dit quoi? Et là, comment non, rôle pas président, rôle parce que diplomatie, c'est ça, Moussala. Rôle ministre des Affaires étrangères. Il représente la nation. Hein? Diplomatie, c'est et président Bimara, si vous retourne à apporter Congolais. Abima qui a 3 milliards 700 000 pour la gratuité à l'école. Les autres ont la gratuité. Parce que bon, il y a un peu ça qui est. Et qui est 3, 2. Bon, il y a Ebola. Nambongo, il y a coronavirus. Des milliards de côté 4 nango. Et tel le ngomba bakangé 2 jours on a ngasa na motema abimi mbongo kende wa Bouboulense. Et sous la main. Et tu as matin Bouboulense. Bouboulense. Si vous avez tout le monde va jouer, nous comprendre le courage en on a 2023. Beaucoup de ce peuple ni na cahier de charge là non. Mon poteau. Alors tokota na dossier ya liwa ya ndeko journaliste oyo babomi et pas un chauffeur naïe. Après plus de 5 ans d'existence ensemble, il va falloir décider comment quoi qui est dans l'église. Il y a 6 femmes ici, et pas maman Langi, qui est comme travailleur, chauffeur, fin de fin, chauffeur à Bomi pour dans le côté Kalopang où il y a patron naïe. Maman Yvonne qui était l'ancienne journaliste. Bon, d'accord. Au lobby, nous canons dans la maison de Galate 6, verset 5. Chacun portera sa propre charge. Et Bibi est les sous na Mukanda, na 1 Timothée, et 6, verset 10, l'argent est la source à ma vie. Très bien. Chauffeur à la Nimbon, à Tegalopan, à Azwa, et que personne n'a lieu de tourner. Moi, je condamne les bangoyons somi balé. Comment? Maman Yvonne, c'est une femme mariée officiellement au Dubaï. Mais on a tant que la commune ou bien l'église. Moi avec lui, nous resterons toujours ensemble jusqu'à ma mort. Fumangani, mon côté et le côté sous un joto nanga. Au pas bien jobi, au côté un joto nanga. Alors barato. Mais tu comment un jobi là, Fumangani, mon côté un dengue, nini. Et puis vous en dites mal. Même qui si yango ezali monsieur, parce que ebi à côté ça qui est. Mon bali on a tiki moi sina bana, ya qui deuxième plan. Qu'est-ce qu'il cherchait à Maman Yvonne? Maman Yvonne, ça a osé 4-6. Mon père péri, par manque de connaissances, a joué, mais là, on a été. Et Bandaki Boni, Bakoma Beto Moko, et Bandaki Boni, Bakoma Makembese, et Bandaki Boni, de quoi il y a 3 000, 4 000 $, parce que comme il y a moins sinaïe. C'est quoi le rôle de mon bail les Alakini? Bino pe bas, mi bail au Baraka Basi, il y en a Voto, il y en a Kinshasa. Nyomititi, Nyomititi. Nyomititi, Nyomititi. Masuka. Yope mobile mo basi depuis au train mobile na Kisasa yope na poto kuna yeba pe yao njobinde na nyomititi de temps beaucoup de la kuna za ine sangi to pesi mbwa tala ba conséquences au bible zo boya impureté bible boyi otobengi yango bosoto Galates 5 verset 9 Galates 5 verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestées impureté. Bosoto. Hein? Et là, Molimo mabe koti mwana wana na bakisi na ye akoyi koboma. Il est très dangereux. Moi je vais aller pesa njobi. Pesa nyomititi. Akoyi koboma moi je vais pesa lembo. Aju atie na basaki. Père a connu le pango na ye. Et ça dit méchanceté mon côté condamné yango Éphésiens 5 verset 11. Autres condamné avec efficacité, avec la force parce que mangwanga sandenge moko. O wana pe kutu abala ki pe était. Mangwanga ça paye ezaka presque ndenge moko mais ya abala qui était moi si abato. Akoyi ko iba même bon ba bijou mais atika biloko na atika na vie et là bana batika liboy c'est regrettable et puis mawaming biso mibali na biso basi biloko tozo sala toyeba ka été proverbe 15 verset 3 les yeux de l'internet tout lié et Luc 12 3 dans même misi pour les ya croire quitter akosa eloko ne ko yebana mais makila et gangi na Apocalypse 6 verset 10 là to suki wapi soki za mboka lokola ba pays islamique ya Coran
peine à mobali on est ça pas pendaison par pendaison akufi ak mais pas na biso loi les athées donc de condamné à mort si on sort il kamonga bimi na Congo babuka biso prison moi c'est monsieur abimi et sili a sauvé mais ils vont à comment les sauter ils vont ami à bateki ils vont ami bomeli na ye moko na misala ya ekobo o epekisami na Bible Romains 6:23 le salaire du péché c'est la mort c'est là je dis le salaire du péché c'est la mort to ba keye ndeko chauffeur wana bande côté pour la maman Yvonne ko ça ni côté pour la donc obimana ye na bande ko bete ma njobi micro so ma kembe se micro so hein akwa petit wana ba melaka ba kiso ya ankoro bakisa encore ti ankoro asiko za koro ta comme nini papa bo mama il faut na zo ina makamona eto oka ya bo ma ele tu esina ma ina makila tanga ye ela kwa le mbele na bukalo ya bita za kama te wala zo beta ye kwa filme bakanda kosa bo mama bi yango ezala ka muzika lembo ngaye le sac beaucoup tambola mokilo mwana makambo yango yote oh papa arrête de faire le bagage yango tambola mokilo mwana makambo motalo kufela loko na ye quelle méchanceté oh bo ça me code bo sangisi mbongo te ça dit quoi Matthieu 10 verset 11 et Matthieu 10 verset 35 à 36 l'homme aura l'ennemi des gens de sa maison au moins à côté ndako à côté ya bomi vont Bible ko ça te ils ont la exception nini lève-toi et prends courage. Josué chapitre 1 verset 8. Voilà. Merci beaucoup tout sur la mamou ya Koffi Olomide après Kamba tout monde ya ko beta ba yo arena ya Kinshasa. Abandaki na yo arena terrain GD, ake yo arena ya Pullman o beta hier. Babi yo arena le roi irataki na France, ayo beta yo arena wana na kati ya Kinshasa. Aga na yombo. Ata ça y me ngate. Omodi azoko ombria ka bato papa. Oyebi moto mabe ko changer te pesa nga le sac. Le sac. Nyoka ta mbito. Ou bien nyoka vipère ata longoli poso nyonso akotika na nyoka ko fiba ko changer te ça ria arena eye wana oya makasi ngini na Paris OK bon oya Paris ngana ko beta na biso le 22 le 20 février 2022 déjà tout a combattant on a comprendre les minutes kala bodino saleté hein kala bodino saleté donc 3 mois 4 mois hein toko kende la saba Koffi ete botika bisala sala akanda ikuna pa ya kamba po masumu ebika ebe dossier est bouleversé or qui a bossana quitté Romains 13 verset 4 les magistrats sont les ministres de Dieu donc oh il y a zui à kozwa mbano na yango alors les 13 Koffi comme un citoyen français je ne crois pas que Loba a renoncé à français mais a s'échapper na justice française et puis ce condamné on s'est dit que on est à poto il y a mis balé interprète ko lukai c'est ce qui est faux nous ne savons pas pe azo kita mais bino ba congolais azo kita l'aéroport na nini ya bati lokola botoni boko Koffi asali malamu violer asali malamu barabas asali malamu hein et là on bino ba punir ye osali maboko si mboka na biso Congo soni boza simana pourquoi bino ba congolais ka bino ko mabebo apia ko pona o moni ke bino boza bien te mais babi Koffi aza violeur te ye a violeur te ils ont sous sentiment à kolinga danser so pe ko sali mape na réalité moko afundi na Congo to bien moko afundi na Congo azali a tamona ka bien asaki même na petio yo émission na ko moni na tamona mestre bakara minene wana Ken Pierre basaki pe na bato mosusu ba afundi ye alongwa ke pa Koffi a violé qui est 18 fois il y a le baki à qu'est-ce que pas d'or faut faire que violer dans ce parce que dossier dans parquet à grande distance il y a Koffi ah bon hein et ça la grande psychologie Koffi a violé tango zo moi si na makembe sena njobi moi si alingité ezo daksani au violé non tango du mo sapino tina lito ya moi si ça tikanga osaini ozo violer tango du mo sapino tina nzolo ozo violer lidusu nyonso na nzoto ya mutu moi si mobile soko tiango sa ya ndi mezali viol c'est vrai bango botanga courage justice ya magistrature ya papa hein ozo mon ote la tchenga mo sabia pa mana munako boye
Mais tu as violé. Et bon, viol en Weza qui est Makenda Kabazonga, ok, bah violé. Non, parce que moi, c'est à boire un père de Moussala. Ma famille n'a pas de pauvre. Ma fille a 150 $. Très bien. Moi, je vais ramener un job, je kiki boy, pas si grave, il cambote, là, doit 500 $. Si on a boy, on paie 100 $. Si on a payé 100 $, on paie 100 $. Papa, ils allaient pêcher mon aîné, on va confier. Et puis, ce n'est pas confié nous-mêmes. Et ça, les musiciens, nous sommes les musiciens, les musiciens, nous sommes les danseurs, tout va voyager dans la banque, ils ont un pour tout, ils ont donc, les musiciens, ce sont les gens qui n'ont pas le cœur. Il y a une Kofi, Kofi a fondé Jibet. On a fait des montagnes, ça dit quoi? Et ça m'a bien boutique, mon ça m'a camouflé avec une dengue à l'ingui, que par force, ils n'allaient pas s'y payer. Voilà, merci beaucoup. Tout le dossier à Mouninga na auto collègue non Moussa Nzambe Denis Les avec la tenue sacerdotale wa utegolata na kilti hier na dimanche hier na église na babi tenue wana sali moi makambo pifo et puis ça va pouvoir et baxarment pifo et pas prophète de la nation Denis Les. Oui, bi ba Denis Les battre au Sakana Nzambe. Au Sakana Nzambe. Oyebi pendant tout le pas à Kakenza tozoa nouvelle église réformée au Congo dato ya kosala nyonso nzelo ya koti ela nzelo etabi akodongo sexuel okazali na kodi soki nzambe alongoli eloko na moto papa po azongisela yo kozwaka lisusu te soki osala erreur okoma nde mitelengano ya mabe mpe eloko tu ekosala ekosimba te. Ce n'est pas la tenue sacerdotale, maman dit qu'il n'y pas d'église. Kabila a une église. Il faisait des millions de gens. Attends, ça c'est de Martine. À ça, il y a un pasteur qui a mais ce qui nous a mis à Sandy, l'Apocalypse 3, verset 15 à 16, ici. Tout le monde a Sandy Denis Les. À Sandy Bangoyos. Yami Balé. Teni wana oya lati ya bevek na lisuku na obanga Denis azwa libandi ya jeune Nzambe apesaki Miriam lepre na biloko oyo grande sœur ya Moïse koseka te je te dis la vérité taka na eschatologue monsieur yo mwana azotanga na beno likambo na otanga na simbi bible nazobimisa kobimisa et puis omoni bible ezoloba na Exode 20 verset 7, tu ne portais pas de faux témoignages avec ton prochain. Après, si ma témoignage m'a bien demandé qu'on a un massage dans ma campagne. Teni oyalati, ezali ba mou pena ba catholique, ito teleme ki yango, ezali teni ya sacerdoce lévitique. Sacerdoce lévitique, oyaki na ba Moïse, ezali na ba Zacharie, abakota po abundira nzambe mbeki fata bilamba wana ba Petora ba etini nyonso. Aboma nyama makila pour purifier yango pour masumeli misana lelo Yesu ayei biloko na zate papa ko na sacerdoce royal na kolata veste na ngai bona koleksa kit complet na tetele maki bakakenzati lelo ya jongo sango suna kata netse na kobenga eyande de grâce na bi omoni biloko bino bozoluka oyebi confession ezali biso nyonso zaki 8 personnes tosali yango. Mais pourquoi même à Nzambe na également boité lobi kaké dans sekabino kaké dans rabino la valeur ta mais lobi le baki na ngai bozonga ba tenir wana ezali ba tenir ba mupe na ba mission ezali ba biso ba église de réveil l'église réformée au Congo te mais na surprise to nini mive moko yaki wana po banga zakale sangisa église mo meka sangisa ya ba mive boya bozwa boye ndemo ba pasteur moso ati bateni ona boko zwa pena kwa kara na ba moyo yo oza mama na kwa kara na ba moyo na mona ya lati yango na elongi même monsieur le président de Niles jour mo to sa émission na Njondo TV ba poser ki question ozo sa yango ni dès que naza na vie mokolo moko te na wataka teni wana mais lelo ça y batuna ka question na akolata ka soutenir on alobi na kolata yango batuna ki bakakisi balata kabi depuis naza na vie tili wana na kolata ka yango te
les paroles sont bonnes, les écritures restent. Mais les lois, qu'est-ce que tu vas dire? Aux hommes brouillés, les pasteurs, ou bien aux hommes mabango dans la perdition, ou bien aux hommes mabango dans le solo ya Nzambe. Pourquoi? Les lois, au na motoloko la ata mabe ya mokuna kolata ya mote. Hein? Au mona ata papa baruti akolata ya mote. Au mona lokona edina bala ta mala bomo ya lata ya mote. Au mona même ba tana ngo bangalasi baka na basanzo sur roya le vitique na bango ya kala pa ko mbuyaka bato na tanga mokana na Nzambe na Matthieu 23 verset 3 5 à 7 okolata ka ya mote. Mais lelo nazoka moi pona ko mburier peuple so ko alati yango bakisi nino a changer a bongwami parce que so alati yango nini a bongwami a changer le côté mon appel ba nema balata ngo nema balandi le ba nema ba yebi bien est-ce que lelo ba nema ba sala kana ba denise ba osa tikoy ba yebi eloko nini ba osa. Aujourd'hui messieurs, nous avons le sacerdoce royal, c'est Jésus-Christ ndiye azali maître ya sacerdoce na ye. Nakoleza mwasi mubali na bilambo na lati bona cravate na ngai échanger l'autre côté. Mais na tango ya kala na saison de Lévitique na balewi bazota basutani omona basango na ba mama sœur na ba frère pour basaka la messe. Lelo zate hein? Lelo tout dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Ancien Testament, Nouveau Testament. Lelo tout dans le Ancien Testament, Nouveau Testament, des alliés, équilibre tout ça. Ancien Testament dit l'ombre, éclairage, Nouveau Testament. Si on nous a Ancien Testament, nous avons non. Qu'est-ce que nous faisons? Hein? Qu'est-ce que nous faisons? Les bonsoirs, les sous-moupons, les sous-moupons, les bébés. Dans le Nimsan, par exemple, ça va 50 000 euros. 10 000 euros. Les sous mon pas et pas sango et pas pasteur. Ata toro mo zo non. Hein? Les lois to moni biloko ndengo yo et bangi singa papa. Na kamati na lambo lobi ya sacerdoce wana. Le lamba ngone dans Matthieu 23 verset 5. Matthieu 23 verset 5. Hein? Ils font toutes les actions pour être vus aux hommes. Alati yango bato batala ye. Ainsi, ils portent de larges hypocrites, de longues vêtements et de longues robes pour que les gens les disent ils ont le rabbi. 6. Ils aiment la première place dans les festins et la première place dans les synagogues. 7. Ils aiment être salués dans les places publiques, être appelés l'homme de Dieu, l'homme de feu, prophète de nation, rabbi, oyoki yango, bandeko, diloba ya Nzambe yango. Tondimi yango. Des fois parle aussi des écritures. Ça alobi yango ba ronge lobe, banani, et puis ça on a la place ni, première place pour être salué. Ça dit quoi? Osée 4 6. Mon peuple périt par manque de connaissance, tous hommes m'appartiennent et perdent des mots. C'est là Galates, Éphésiens 6 verset 5 dit. C'est là où la colère de Dieu tombe sur le fils de la rébellion. Voilà, mais papa, par rapport à la couleur, tu as une couleur, on dirait une couleur mystérieuse, noir, rouge, le roi Moussa Nanzam, le groupe ça a explicité, forme et tenue, on a couleur, aspect. Mon sang a la rouge, rouge, n'a pas couvert, mon sang a la rouge, rouge, mais c'est quoi, ah bon, alors tu as pembe rouge. Ça dépend couleur de moto. Na moni couleur mo ya magie zawanate parce que Deliles ce n'est pas magicien. Ils ont couleur ni c'est pays nango atongisi yango mais la bango peut na Rome de. Atonga na kisasa. On position nango. Ah, bato ça il attend. On me montre mo potu boiti wapi. Bande kuna maka mbi no sala kapenda. Mais moi na me mutu na me sala. La l'autre dans sacerdoce royal. Dans un ancien sacerdoce lévitique quitté. Bonjour, mais ma soeur, sacerdoce lévitique. Bonjour, donc, c'est un Nouveau Testament. N'attend de la fin. Ah, monsieur, Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16. Nous serons sévèrement jugés et punis devant le tribunal de l'Éternel. Mais on peut que bien très bien, mais nous faisons l'hypocrisie. Habit hypocrite. Matthieu 23, 5, habit hypocrite. Hypocrite. Mais la Bible, le Bible, donc, il peut faire partir dans l'hypocrite. Mais effectivement, la Bible, quand dit, ce n'est pas moi. La Bible dit. Hein?
Alors tu dis, ma Bible est perçue, non? Les longues robes. Être salué publiquement, Rabbi, Ndenzambazali. Or, il y a des gens qui est-ce qu'on bino basa Nzambe le beaucoup de trop dans la réalité, tout le aboutissement y a ma baie et surtout ba prophète. Tout le parce que tout le réalité comme on dirait autrement beaucoup de côté ngambisa biso ba disciple na bino. Bible le bien so clair. Matthieu 21, 23 verset 1. Très bien. Faites accueillir ceux qui vous disent. Ne le suivez pas parce qu'ils disent ne le faites pas. Bible le bien on se retourne dans ba tanga ba tondinga. Matthieu 23 verset 1. Et le dit clair. Bon yoka bango, bon landa bango, te balo banga basala kate misala bango mabe, boke bana yango. Hein? Amos 3 le bini, batoni bale ba otamba te ba yoka na te ba kabwana. Hein? Et 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 le bini. C'est séparé vous dit le Seigneur. So moi misala bango mabe, tika bango kabwana bango ou elle man. Église aspect motako kota ninga ninga ko mape ninga ningi. Ils ont un parti politique. Bakanga batuna singate. Pourquoi bino bozo baba so na kap mabe. Bozo kanga mana bango pona nini po bino mo bolingi. Réponse. Ba chrétien fanatique. Ba chrétien fanatique. Bango wana. Et puis chrétien fanatique. Donc na Jacques chapitre 2 verset 9 le bini. Celui qui fait la fanatisme, Dieu te considère comme un imposteur. Il vous considère comme un agresseur. Hein? Bah, chrétien fanatique. Parti politique fanatique. Bah, ta président fanatique. Bah, ta premier ministre fanatique. Mboka ba fanatique. Ils ont voté la bisoni. Mokbolia. Moko. Toko avancer malé mais na suka. Mais toko taper na dossier ya ba ndeko na biso ba jeune talent MPR. Nzemo na bango ba bimisi na bité mosana Nzambe soza ki ton. De konga na zo comprendre binote. Mais Nzembo e bazuma loba na biso. Na loba na Jérémie Makambo oyo, Jérémie Luemba, les gens de Zé, nous sommes sacrifiés génération na biso pas tout na question. Na lobi na Tatiana, na loba na ba journaliste belé. Mais les gens qui ont bien mais nous, ton prophète, c'est qui yango. Moi, je suis en classe, à 6 classes. Mais je suis en biscuit. Je suis en cabine. À la cabine. Diplôme, rien. Moi, je suis en 6 classes. Mais je suis en train de faire un biscuit. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Nous sommes sacrifiés. Et donc, grave ezali awate. Et puis, Ecclésiaste chapitre 1, verset 10. Nasi na mabelio likambo ya sika. Ezate. Ezalaka pe sukaka. C'est ça le problème. Ça dit quoi? On y se bat dans le lobby yango. C'est la réalité. Pas plus de loba yango. Mais tu es bien de trouver le minéraux sous soutien. Ah, mais bango bazu bati yango na nzembo. Et puis, na kamo ekeni. Sensi, oh, et les gars soutien. Mais sur les quitter na YouTube, je vais recopier yango. Ba télécharger yango. Hein? Amoni mboka mo potu to ki pe ba rimer zo tambola ki ba inviter ki bango pe na aner ba sala ki bango ba interpeller bango na ela oni ba inviter bango na aner yao ko faire imbaka wa koti sabi misa ba inviter bango na aner hein si me koli wala me si me koli matana puda ko matanga ba imba bango na ndé ah papa pourquoi des politiques le roi diffamation ça ce n'est pas diffamation c'est la réalité des choses les lois nos enfants n'étudient pas ba na grève na ba professeur on a conseil de sacrifier les lois courir za na mboka tellement ils ont raté hein kana utabe bilio ma anere o sude ba quartier ba commune o ko mona mbula zo beta bo minkende zo ko papa na zo bisa yo mona yango di me mo ndenge ni to za wapi oyebi na kena commune à Selemba grand commune à Selemba na koti na bureau ya bourgmestre na regretté bureau ya na maison communale à Selemba maison ya communale à bourgmestre au bureau ya gouverneur na bisa kufa comment commune à Selemba gouverneur ba ko tonga ta commune à Sikabati ya mwana mais ceux qui bourgmestre mbula mon pépé bete obitata bilamba mais kendezo koye mon potu ekweta gouverneur bourgmestre na mon potu et donc on y a madame ba signer pour na commune vraiment tala ne mboka ezokufa omona ba biro mususu ba police ya omoni ba nzungu ekufa bakati omoni ba tonne ba bambi yango siko commandant zo mona ba bazo ko na liste kuna azo zimile ba siko commandant zo zimile bino ko so ko komi wala on koni ne malamu ko bima wana papa
Congo est là au Koufa. Tous ont conscience, tout tombe la Congo, tout bon samboka ya biso. Tout tika conscience parce que ça fait mal. Très bien. Et puis commune les autres c'est bon, ba oteka ba lopango ba makambebele. Tala bazé capable. À ta bureau à Bougomès. Oiseau représenter gouverneur de la ville, chef de l'état dans la commune bazé tonga ngode. Est-ce que beaucoup ont existé? Triste réalité. Voilà, merci beaucoup, chers amis internautes, prophète Ngefa, Tokomi Abisso Nasuka, bateau basé opportunité à Rotalao, à travers Afrique et la télévision, va retenir parce que il y a plus de 75 000 personnes en ce moment au Basui. Vraiment, il y a beaucoup à Rotalao. Va retenir Congo Zambo Canabiso. Mondela bosse na poto te. Quel que soit autour Bunda, Mboka na biso Congo. Très bien. Total à Congo, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la Toto Mbola Congo? Si on donne des conditions, parce que on va y aller partir dans le baquet. On va y aller partir dans le baquet. C'est comme biso, c'est comme peuple. Nous sommes perdants. Et puis, on va sacrifier biso. Tout tient maïle na Congo, Bolongo na Congo. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Toto Mbola Congo? Mais si on doit tirer les bangos, la gestion na bango. Tokoregete to laiji mosu Congo bateka yekende. Bateka. Est-ce qu'on ngana tokozwani? Tokoni esclave Rwandais. To ba Rwandais ba Burundais Bugandais. Ozomona yango na lobena bango ete tozala bolingo ya Congo. Kofi abimisa histoire gbepa arena barena. To soki na bino ete le 20 février prophète Ngefa na okite na arena maman na prière et puis c'est ma conférence de presse dans un moment de Mumba. Au moins hein ndeko mosusu likambo sesalaka Nzambe azalaka na likambo na ye. Nzambe abimisaka eloko ya pamba na 1 Samuel chapitre 2 verset 6 po atombola yango. Mamsu bongo bosala wana ezoloba mate mais mongongo na koloba ba mindele epa ya bato na ba injustice na ba mortalité oyo bazoboma kati na biso ya Congo baso libération ya Congo yango. Hein? Libération ya Congo yango. Hein? Somme 34 verset 20 de Malais à tête du légiste, Dieu les délivre toujours. Tous après la libération. Nzambe ninga Congo na mboko. Na maboko ya banguna senga nini les gens courageux. Na Mali moto arofesa ki Ibeka c'était imam ya musulman. Na lelo akomata Bougoumès c'était. Hein? Lelo Mali régime changeant. Hein? Pourquoi pas na Congo? Totalement comme un seul homme. Total, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'avenir du Congo? Aux Ezali, ce qu'ils ont fait, aux Ezali, perdu la carte de Bambouna. Que mon Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas me la version que nous avons fait dans sa intervention, ma prière. Aussi, on appelle Moussa Nzambé parce que Moussa Nzambé, vous avez 00143 89 610 49 41. Vous avez sur la privée d'Angaï 00143 99 42 937. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète Ngefa. Le ma banque les athées. Confinement, papa, c'est l'heure où je l'ai. Attends, mère, on a peur de confiner. Voilà, merci beaucoup. Tout ce qui est dans le sac au beaucoup là. Pèse ça le sac. Le sac au beaucoup là. Balongo la gagnon comme yoyote à reçoit. Le sac au beaucoup là. Atakanda mon pépé aliboum ebimi et quand on la caleçon le sac beaucoup là Tchokoli la Nemakamu. Voilà, merci beaucoup chers amis internautes, c'était un grand plaisir pour moi de recevoir pour vous les prophètes du peuple, les prophètes Ngefa, avec lui tout soleil par rapport à Mituna Oteakinango. Merci à la réalisation de Bernard Ngame, un grand merci à Richard Tessa derrière la caméra. C'était un grand plaisir de savoir que vous étiez si nombreux de capter nos ententes tous ceux qui sont en Europe, soutenir Abisso, Karim Manessa British, merci beaucoup vraiment. Expliquer ça, Vicky Kessa et puis Nassissé un orphelin à MM World, Danichon de l'échelon congolais très puissant et encore toujours. Merci aussi à Ange Nathanaël, Jean-Yves Ducou qui les bosse de Bruxelles, et puis bateau tout badin à Chambat le million de la presse, n'a pas sur un beau ébélé. Et merci Nabino parce que vous avez vraiment ébélé pour toute la émission la Bisso, tout la Rabino, et tout soutien à Sabino, tout que les Bissoniens sont à Salafood, notre entreprise événementielle située dans Katia Paris, où ils allaient bon on a service, il y a population, surtout pour ça fête organisation surtout cérémonie tout et zali bongo wana pona ko sala
un service impeccable. Ça la fout du bio, tout ça va bien. Et puis tout ça la livraison dans quatre appareils. On a surtout la poussée à rouler à bureau pas bien. Au commandé quand via Instagram la bus au petit. Ça la fout. Mbalamon vous allez livrer dans moins de 45 minutes aussi. La www.salafood.com pour servir bino et Msala et Koleka Kitoko. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Merci à l'assistance de Jérémy Lemba, la pression Botebele, l'aîné. Merci à vous et ça n'est fini pour aujourd'hui. Quant à moi, nous nous retrouvons très prochainement. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.